habité à mère na ngai sangelo mo tu sera tonga ko senga mso banga kayo na courage te mna ko approcher azobeta komono ya musika mibali to sola ka face à face. Non, songi songa mboko to lukela ngo koma so songi te. Congo ya sika impact avec idéologie et ndimami mokili mobimba et landami mokili mobimba ti bolanda émission na bino les amis de louange na kati ya Congo ya sika à suivre quoi sango ya les amis de louange na yoki yango na musika esalinga bien makasi donc nde nakuta na bino boda na yeba kutu te donc bisolo oyo na mindele baozo kipelekesi baodoka mutu donc rien à dire. congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Les amis de louange, pepele. Les amis de louange, tiseltis. Les amis de louange, titoko. Et dans ma camusou na yoka yanga mais na ondi mate kezanga. Donc ba beti solo nga na kota na métro papa louange na bete l'exemple. Ba beta li solo ya Mireille Mukeba. Pendant que moi-même Mireille yo moko zawana. Je suis là. Ba beta kezayo. Yebite zanga donc mutu mususu ba précédent déjà na ma solo. Alors c'est là ce que mutu pona a relier li solo na mutu. Oui, très chers internautes, bonsoir, bonjour. Ça dépend de Ernie Nibozo Landaviso. C'est encore votre huissier du peuple, empereur Louange Bouloula. Le huissier du peuple. Tozana Katia Moscou. Comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude. Nalaka Kibino qui n'a pas sepelé Sabino. Avant, na même sujet, n'angaito émission à l'élo. Nous merci et belé na bateau ba bengi biso na premier numéro na biso na kati ya congoyasika.com. Bo bengi biso e belé na ndenga ko sakana te. Déjà naza déjà ko sepela pona banda ko fungula déjà ba bouton. Hein? Pona se sentir se soit l'aise. Bo bengi biso e belé pona émission na bino. Merci parce que bolanda ki yango merci parce que bo sepeli na émission wana. Na la kai bino ke ba émission eza e belé. Et belé à partir de Dallas na kati ya state na moni moko jibe kumaluta les pétroliers dit babi kolo Dallas akangi masona kati ya Dallas mon côté boza e belé bandeko ya Ukraine na Kiev bandeko ya Saint-Peter boza e belé na kotanga ba kombo na bino na suka après avoir aussi ça émission oya lelo na leli yango makasi pour la première fois na nyata numéro 1 na katia le www.congoyasika.com na mona 4500 vues et ça langa bien c'est que bozo soutenir émission na bino elengi kitokoli lokaka na ndenga sisa babike to mamno likolo balobi ke Maurice Mokulu finelanga bango contre Mirdi bazwa nyimankoko na ndenga kosakana te po bozo mata likolo babi soko ye na parachute te donc luka ndenge nini ko kitela kwa soko bukana na yodi bukana na yo babi na kati ya Congo ya sika ba journaliste oya Bogar sapologie to kangi tous les quatre coins journaliste ba tendance ya bien o babi ko solo la di babi bo tunanga su numéro ya lelo ezani ni kwa numéro ya lelo ezani ni vie sociale na kati ya Moscou na ndenga kosakana te boyebisa bato baza libanda bakota di boya ebele na ndenge moko kosakana te quoi. C'est votre huissier empereur Louange Bouloula qui vous parle et ça ba maman ba papa ba na bakota po elengesi e bandi elenge bandi na ebite émission lelo boko seka boko silika to boko lobanini. À vous de juger. Babi vie sociale na kati ya Moscou babi songi na bana basi na bana mibala mboka oyo. Esi lumbi solo. Babi nganga na téléphone babi ke yoza wisi na biso. Tolingi yo lobela likambo oyo. Mutu azo tonga ndeko na ye. Azo beta lisolo na ye koleka même ye moko kolonzoto.
ayebi koleka ye moko pa sali conclusion à vie na ye bande konangai tozo lingana te. Voilà pourquoi le Congo ezo kende na faillite. Voilà pourquoi le Congo lelo ba paya bazo konzabiso parce que buzo ba peuple congolais olingi songi trahison motema mabe. Mboka oyo na ebisi yo depuis porte fungwama na mboka oyo bandeko bayaka balekaka neso to yambi bandeko na bandeko ba sorte na mboka oyo kindo ki ekoti na kati ya Moscou songi na ndenge moko kosakana te na kosala mingi ba commentaire te mais na kozwa moi quelques personnes ba témoigner na songi tokotuna bango pe est-ce que ba tonga bango déjà ponga louange ba tonga kanga chaque jour bazela ke bemba louange kufa pona ba beta maboko zéro babi Dieu te contrôle quoi yo sokoze la ke bemba nga po beta maboko jamais naza ya nzambe na simba mana ye penza na simba mana ye penza poko zwanga te na butu na zate na moyo okuta na far penza na ndenga kosakana te Congo ya sika mema bango likolodi babi banda na mboka oyo bilen na cha bies limite eza téléphone eza ba carte SIM okoko recharger kaka 8 roubles eza pas même $1 oko soko recharger mbongo wana oko benga ndenge olingiti 1h 2h du matin siko téléphone wana pe ememi songi na ndenga osana kete kati na mboka oyo omona mutazo benga yo kanisi ke soki azobiso likambo nini nzo anezaka pona botonga Skype oyo ozomona Skype oyo na kati ya Moscou ememi songi okota nanu cha video to monana njo pona kotonga ba via bato to epona ko telemela songi na kati ya Moscou pona émission ko ya toko mema ba kombo na bino liste yango menazo freiner nanu toko zoomer bino toko tanga ba kombo na bino na ndenga kosakana te Skype Facebook basala ngo pona makambo mususu mais bino ekomi ya songi oyebi oyoka ki toko ba intervention bandeko na kobenga ndeko moko bomona déjà babengake soda ya makasi Glodimba Kinseka les kamikaze quoi akoya toko yamba eli susu apoya lobaka bien awa tozana posa ba jo ba bogar ba garçon ba yebi ko solola o balobaka bien oui Glodi sala entraîne na yo wana osa déjà entraîne na ye wana soda makasi wa pesa ki JB conseil pe yo kanaki po batu balandi émission na ye 4500 vues mokili momba ba bengi ngai ba bengi directeur na ngai ya parti ya Scandinavie Maurice Mokulu ye ostozon sous petit na noso ye soda makasi les kamikaze les bogards apesi la lisusu po ye bakom koyoka ye mikolo babi tia na se na ndenga kosakana te tolembi songi Glodimba Kinseka yebisa biso nano depuis okoma na mboka o batongo dia combien de fois. Ouais, merci pour la parole. Ah, maman la mort aussi là de donner une chose à non clair. Ah, on a 15 856 il y a des gars na ebarate ko salara bien to ndenge nini to dizaine oyo na ebité to solo maman ndenge nini. Ah, balobi biloto botonga ka batu par rapport ya quoi? Yozo ton ozui tan na yoto donc journée mobimba ofandi pona kotonga vie ya mutu eza par rapport ya quoi? Glodimba ki pete yo yebi par rapport à quoi batonga ka mutu na vie. Bon père ngam nande na kola bena na ebité mère na ngap sangelo mo mutu soka tonga ko seng so banga kayo azo na courage timna ko approcher azo beta komono ya musika mibali to sola ka face à face ki obeta ka komona ngana bandenge mo zani ya mozo banga sola mna to sola ne baya ba sola. Mais est-ce que bana basi babike songi za makasi na bino côté bana mibali
neti nga bina na liste wana bina je m'excuse quoi bolongola mna komba soda makasi na kotonga mwasi na moko na likambu nini so ba basala ngo mutu mutaza ndenge na kola nde pa botama ngaya na tonga mwasi na likambu nini te wamna to bebisi lisolo nga na tonga mwasi na likambu ni wana mna ngai pena na milongoli pe na ndimite kwa me ba basala ngo tanke conseil tanke mobali botika bochana se za propreté mwasa za wana faut respect za lanana poza mwasi biso uto na ebite so na rosola mamango ndenge nini mais conseil ko pesa na bato ba osala makambo na songi balobike musala ezate bako uta basangani quelque part bafandika pona kombo ya bato pena na ba vie ya bato conseil ko pesa ba chama na sola sikoyo abike soda zo solola na mitudo na leli ya Jacques Mulopo gila kitenge ba mamtolo bana minito ba batonga amna bochana se kayu yango malile zongi atode ba kayu ba to sala so yo fana no ka tonga ka petit mo ka mwasi te am so encourage ko luka te no za no ko sola yo kayo abo se petit mwasi nda tonga josi ko ti wa am so na obenga wanzela mo da ba lekila de atan quoi wa do bungi bena lisolo ndeti biso ba to tolere jamais ma mwana za bien tempéré yo yebi to tonga kanzele ça n'a aucun sens ba sepelité ba diki mosengo ba boya ngo ba junior louere ba boyi yango ba Moscovitch fena to boyi nga sodam na aloba apinde na sola boya yo asepelate mna be nga to sola nga na aloba to tonga basi na ndenge nini opoto po yebi no vina ngai te to yebani te to ekuta na mboko ko tonga nga par rapport à quoi to yebani ba famille te ndeko donc moi respect faut ça les réciproques to chasko qui réciproque ngo ce qu'on attend normal oh mikili donc to bongisa bina lisolo quoi donc c'est un peu ça mna nga loba moi dimi pena période yo yebi. Merci beaucoup Soda Makasi Glodimba Kinseka eyokani même vient na yo JB Kumaluta le pétrolier à Landio à partir à Dallas à Landio pe eyokani merci beaucoup babi que les autres sala ba entrée ya batu ya ba belle fille ba belle nana bango be ba pesela est-ce que réellement mibali bazotonga bango to bango ne bazotonga mibali pour eleki elumbi solo e komi sujet moko ya songi na kati ya mosu na bana basi songi na bana mibali songi mawa mingi toko sala entrée lisusu ya moko lisusu kati ya bafi na kati ya mboka o Corinne peut-être bon mona e déjà peut-être boyebiye mais minute o taso boko bossa na ye quoi to bengisi Miss Corinne sala entrée na ye a sala entrée na ye wana dans sa commentaire bomoni babi papa Honoré Mbilo mobala mama Irene Kabena zoumelenga ye mokile jugé ba vrai chéri na kati ya Congo ya sika eloko wana nde na lobaka tant toyebi ko sala triage na kati ya Congo ya sika même ba journaliste même ba invité o baleka na Congo ya sika toyebi ko sala triage toyebi ko trier biloko mike te Congo ya sika balobi ke mema bango likolo di babi système anyima nkoko po bozali na tozo mema bino likolo Maurice Mokulu babi Maurice Premier autrement dit finelanga bango contre Mirdi banyama mikie banyefuka oya babi bo defa libela ba parachute po faso bozo kitela kuna likolo toyebi te to pesi miko na Corina babi ke basi nde balobi ke mystique songi eza na bino na kati ya mboka oyo bato bazo comprendre ngo lisusu te na ebite yo atanke basi yo atanke mwasi na kati ya mboka oyo ya mosu basi songi ezo régner lokola lipa kwena nguba yo olobi nini. Ok, merci beaucoup pour la parole. Ngali na loba vraiment pour na songi na kati ya Moscou bana basi to lembi ba manque à faire les kebele mutu so mona lamu ki ezaka na computer lo ko vendre la ka ko tonga dans le coin ni bilen bas facilité sur la base limite de comment ko benga na ko tonga oyebite ya sala ki bozong sa ki boto ba yeba ba vie ya bato koleka na ba kolonzoto bango moko to tikeza malamu te ba musutu ba ko parvenir ko benga ba parents ya bato na kin ko benga pour ko pesa information concernant bana to tika eza mabe to ya ko luka nzela to dans la pays ya transit songi eza mabe tina ba Schengen mo ko benga bato kolobaka ko yebite ki etela sala ki bozongisa ki boy pona nini na place otonga kota la YouTube yoka nzembo
landa ba information ya Congo vraiment landa te information mboko yeba ni ezoleka na pays ke ovandela comme ovandela comme mutu banda okolamuka ti okolala obosani même baliaka même basokolaka obosani nyonso donc kombo ya sisi ko kanila ki fi wana ato yebi na ye ato ko ona no monete babetelo ka lisolo yebi fi yebi entel yo commission ya yo donc ovandela kombo na ye siki bat basila ramena yebi to sila dana Moscou mutu suta ko ya sali kaka basmen mais niveau pas popola ye non songi songa mboko to lukela ngo komba so songi te donc ça tout songi hotel papa nga to lukela ngo kombo mususu po to sitole balobi to lukela ngo kombo to kopesa ngo kombo nini balobi et comment pensa dimanche bato ba oti église mbala moko na manège na wo place wana bato ko fandela nini babi ko popola bato ko kwanza na ko kwanza conseil ko pesa bato modèle wana. Ok, merci beaucoup na parole. Centre wana manège na eza centre na biso retrouver ya ba noir. Ba samedi dimanche moi divara yo ke wana opema sa mémoire na yo mais biso ezala sou bongo te. Biso koma lié ya kotonga. To koma ko benga na ba téléphone. Oza wapi yo nga nsi na koma ki yo oza wapi to muto ko ya boye. Soka leki kaka muto leka ayena ya tan so lia amela po lendi musala mais tant ko leka ok tan so ko sombe loko ye wana omoni ete ye wana yaya mwasi tozokende wapi totika songi eza malamu te totika nazobita pe asiete totika eza malamu te songi ekoboko aboutir so na eloko te le contrat coûte ozozongisa vie na osima linga muninga soko yoki muninga na mabe ndeko na mwasi obengi ye olobele tali kam na yoki amour nde tolona totika songi eza mabe papa louange songi eza mabe babi songi eza mabe songi eza mabe aizonoe de Moscou vienanga Serge Kuimba pesa baleki conseil balobi jide mbatambuta pesa baleki conseil po mokilia to baye songi nasuna question mo faina tuna yo okena déjà sud place bana basi ya mosoba kena okanga soki papa tika kutu kuna ya kosamba ya kolobeza kalisusu te kuna la si pona nini na sud na ebisio donc eza sika comment si non expliquez le site parce que bato bazolanda biso à partir ya Congo ya sika.com na les amis de louange bazo comprendre le site te expliquez ba ngona le site awa na kata ici et la kisi ah ok si déjà province ya Russie awa sika tokenda koluka mbongo na période ya été tokanga ba cheveux kwa toluka mbongo menga eza mbala ngali boso na kende site mais non la koka ki ko supporter site wana te o ko vandi na oti musala na ozvani na ndaku mais comme on est retambole keye yebite ye après musala kasishki za cheveux ya bande kolanga après musala kanga se cheveux akenda kana ko sa kinduma tabimaka na butu te yebite donc ezalaka kuno yebite oyoka kite ba mona kiye ozala ba preuve te se ba tola sa ba preuve ezala ngote ezate ba kamna lo ba mama wiva sita yebi ezana ngote masoki wandi ko pupola mutu na sina ebinga na osambila nzambe ka bimusanga mboko po songi sala ngo partout oui totonga mais ya mboka oyo papa langa eleki ya twanga na sina lembi na matoina okuna koma baloba na bango na makama mikie donc songi zo bomale ozo banga ndeko na ozo banga ko affronter ko loba na ye komi ko vandela na ba mikolo na biso ba to koma ka biso génération moko donc na kata lisanga mukolo ye bana asute leka ye bana lisusu te eza mabe balobi trésor chimalanga moninga ya bogis bompema bobenga bopesa toli na bande kwa Moscou poto lembi songi Charles Lubamba motema ya Justine Ngimbi na parti ya Belgique bobenga bopesa toli songi esi eleki na kati ya Moscou mutazo beta lisolo ya via mutu koleka même kolonzoto inexplicable mais vrai Nebso Jonas Fedosken debout Ezaya Koyokana Adi Galiano songi na Moscou bobenga bopesa baninga toli poto baye na mboka oyo mwasi aleka batongi mobali aleka batongi na empereur o atelemi awa batonga kana bango grave lokola gravité nga kutu nazo mema bino likolo boko lela boko mela pema les jaloux vont maigrir botonga boloba boza likolo ba raté ba échoué hein na oki soda makasi alobi awa soki otonga mninga siko banga kae
affronter phare à phare. Merci beaucoup Corinne pour eyokani mokili mobimba balandi yo mokili mobimba na ndenga mokete na les amis de louange na kata site na biso le www.congoyasika.com quoi. Pesa moi mon quoi. Grave loko la gravité, tout le monde les sous. Ba vrai chéri à Moscou. Koka moi. Claude Manzila papa mapasa motema malamu di. Babi kate photo pesa yo prix Nobel ya motema malamu. Aïzonoyo de Moscou ayebi yango. Pire master Claude Manzila. Papa David Antonio. Pire ve ya bienvenue Doudou Takwene ayebi makamunazo solola. Babi Jibe Kumaluta. Yondozo lekelangai. Merci na ba message, ba encouragement, ba conseil aux opé sangai mikolo oyo. Po baza 2T. Vie penza zuta na e penza bana ko conseiller ngai. Abanda ko la sangai idéologie po alingi petit na yakende liboso. Babi les jaloux vont maigrir na ndenga ko sakanate. Po tokanga tous les 4 coins na ndenga ko sakanate. Ce qui na telemi, c'est-à-dire que na telemi à solo. Avant oya ko affronter il faut ko zala. Na kati ya Congo ya sika tozo mema bino likolo avec Maurice Premier, autrement dit Maurice Mokulu, mokonzi ya Scandinavie. Grave loko la gravité. Tozo continuer l'histoire na biso petite sœur grâce à Kalomoni, Joël Kalomoni merveille d'Oslo, Christelle Doski Kitoko de New York. Bo katate, bo zapete, bo tika toujours branché na Kiev kuna na kati ya Ukraine na moni lisusu Carlos Ayelo El Pistolero. Babi Congo ya sikezo la mdama partout. Po ba pelo na zui. Ngamoko et kamwisingai. Téléphone s'est déchargé à la minute. Mais na l'élibino grave quoi. O eze émission na bino bo soutenir yango. Tozana posa ko ba matériel à sikapato sepelisa bino bo mona ba image ya propre. Soki quand même mo soutenir émission oyo tokolela yango makasi. Batamitema malamu lokola ba JB Kumaluta, Papa Claude Manzila, Izonoé de Moscou, hein? Passion de Norway, tozo lela te. Tobelela, tozo belela na micro, passion de Norway, hein? Papa Mbilo, Honoré, Motema Mama Kabena, na kati ya France, tozo lela na ndenga kosakana te, balobi na kati ya Moscou songi e kangi masolo. Awa eza makambu ya ba combattant mais awa eza makambu ya songi na Moscou. Babiki ekangi masolo café noir de la Norvège. Ekangi masolo Nikleti Kanku. Moko ya kati ya famille Kalombo. Hein? Ekangi masolo songi au top na ndenga ko sakana te. Toloba ndenge nini? Yango toye na fimbo ko sakana te tous les songers. Tozana bino mayele moko ko bougete tous les songers. Babi Jonas fait de ski debout. Adi Galiano, Louis Moulas les grands Katangé. Boko Tamakamboyo dit. Boko Tamakamboyo. Tokosala koko une entrée. Il y a une autre belle fille. Hein. Il peut accompagner sa point de vue naie. Par rapport à songi oezo le kanaka mboka na biso Moscou. Poto lembi yango. Mireille osala entrée naie. Et là, ba fille oyo bomona bango déjà. Nakata les amis de louange na Congo ya sika.com. Po bango peza beba akoloba. So moi mtazo zonga 2-3 fois, c'est que aibi koloba ba confirmer yé. Bazoka n'importe qui te liboso ya télévision. Po okoloba nini. Et ça bato ba s'exprimaka bien. Alobaka tous les 4 langues nationales. Astia kolaka ngo peza pe bien. Bonjour maman. Bonjour papa. Est-ce que ça songi na kati ya Moscou? Oui, ça fait un bon bout de temps que tu es à Moscou et que tu as vivre la réalité. Tu as parmi tant d'autres réalités, tu as vraiment la réalité à songi à Kassi. Vraiment, ça fait très mal, tellement mal que comme on a batu bazo que ça tardé na bilo rologa bengi songi. Moi je pense que mutu oza vraiment attend il y a qui s'attend à une nuance na songi à aucun mouissanga parce que moi je n'ai pas le temps. Vraiment je n'ai pas le temps de parler de quelqu'un d'autre. Bien que tous on parle de quelqu'un, de gens, mais il y a une chose, il y a la seule différence c'est ça que ngai na ko lobela mutu en passant pour na eloko moko e ko apporter nga quelque chose. Mais batumsusu azawana
ils ont apporté et l'autre côté. Donc avant de karaboye, abandi na tongo, batela biso pe base limite. Mundela tchango pona batu, bangba sala ba faire na bango, bangba traiter ba makamu na bango neti journaliste. Limite zani. Base limite eza tarif moko ya appel sans limite. Donc on recharger juste mbongo moko ya muke toute la journée ozo benga même réseau au félé. Donc yango siko e bakisinde pas mundele et pesiye possibilité ya ko joindre batu pona ko traiter affaire ko soit tonyon sur ko expliquer peut-être marchandise na ye ko sala management na ye moko boy. Mais le contraire chez nous le noir et bakisinde ko songi. C'est ce qui fait tellement mal. Mundele à réfléchir à moni ko mutu pona à joindre l'autre bout, il y a monde possibilité na ba ndenge moko boza moi trop cher pona à faciliter yango a pesi biso bis limite. Bis limite ezaraka en russe et là qui non limite. Donc on n'a pas de limite avec cet appel. Robenga mutu comme tu veux ou expliquer nyonso ba détail nyonso ya marchandise na neti ngaso na nateka na kata cadre ba faire. Na bengi papa honoré a bengeli ngai siko Irène pona solo la na expliquer que biloko nazo teka ezaboye na pesi ba détail nyonso. C'est pour ça. Mais nga ezo kamwisa ngai que mutu alamuki na tongo azu bis limite wana ba pesi ba tu po ba sela ba faire na bango ya bani ko benga oyebi kutu hein asombaki elamba rouge oyebi kutu alataki kilote à pembe, ça m'étonne, mais fais autre chose. Il y a plusieurs histoires à faire, il n'y a pas que ça à dire. Congo bien par rapport à il faut qu'on vende de tonga bat. Bitina église. Il y a bandimba comme qui église ce que l'ambassi kezalité parce que azobanga ba rotonga ye abi abandeli deux fois et lamba wana mundima comme qui m'a même ko sambela parce que place wana songi ezali na ndenge moko sakanate olobini ni mama. Oui, ça c'est vrai, ça c'est tellement vrai. Et là ça la passe c'est ça que donc c'est aussi si mateya toyoki na biso mateya te. C'est ce qui fait tellement mal. Donc toke église pour toyoka mateya. Mais il faut savoir une chose, qu'il y a de ces gens qui quittent la maison pour aller à l'église, non pas pour n'avoir mateya. Mais il y a ceux qui mirent à l'attaquer l'amba ndengeni. Ceux qui modèlent basala qui ezaki ndengeni. Okam. Ndelo que ça la somme. Tu pars à l'église pour chercher quoi? Le royaume des cieux ou bien pour me voir qu'est-ce que j'ai mis à l'église? C'est ce qui fait tellement mal. Et ça la passe parce que Moutoumso a vraiment n'a pas ça au Sambela. Mais ça qu'on voyait l'église pour tout le monde bazo seka tout le monde bazo la soki ndengeni. Nzamba retourne en ndeko changer hein. Vraiment changer. Nzamba retourne c'est pas bon. To évoluer to comme na makamususu qui sont tongi pe trop. Oya o sali soki combien d'années otonga kaka. To moni pe eloko apporter les yote. Vie na ope échanger te. Alors laisse tomber. Rejoindre moi biso, tout dans la coin biso, tout évoluera dans le sujet à boyer, tout ça même au moins changement. Mais quand on a un je t'en prie s'il te plaît, laisse tomber, ça ne nous sert à rien. Babi laisse tomber, Dona Kunga, Balobi ale mayala na kati ya Botour, Babi dadi lutete boulou la kati na Cape Town, et Yokani. Oyo azoba la kalamingi a été en janvier pour tout ça après Saint-Peter tout ça la descente na Cape Town nandenga ko sakanate dadi lutote boula mariage ya Kafumba kata do tozo quitte la kata Cape Town wa kuna to moni ba John nazoya déjà ko banga te masolo kande to solaki na chombo et pas Mélanie nazoya masolo kitoko babi awa bisonde songi likamuna songi ko kamwa kondi matin bato bazolinga siko sambela te parce que azana elamba sikate ba pasteur bo sala musala pasteur Gustave sala musala na Nouvelle Jérusalem pasteur Alexis sala musala na église Alléluia évangéliste Kalume sala musala na la grâce po songi leki na bandimi et belé bazo sur église parce que azana elamba sikate azoboya bakotonga ye to baye bino songi maman un petit conseil na bato modèle wana olobini vraiment pour ngai conseil à libosser pe sabine eza que makambo ko apprendre eza ebelé on apprend toujours dans la vie donc le temps ozo perdre na rotonga mutu cherche à apprendre quelque chose nga pour ngai vraiment conseil na pe sabine eza yangwana parce que depuis cela na nous bilan ya banda rotonga qu'est-ce que tu as reçu de ça et le ronini apporter léo. Et puis ce qui m'étonne dans tout ça là c'est que Babissou Baza vraiment icône ya songi. Donc quand on parle de songi à Moscou, on voit directement, on se réfère à une personne. Ce qu'on a continué à milieu moro Babissou faut pas télé ma kende parce que ba yebi kende nga yewana
C'est pour récolter les informations et partir parler sur Skype, Facebook et autres. Ça fait tellement mal. Quand on parle de Songi Songi à Moscou, on fait référence à moi. Pardon, changer. Tu te connais, on se connaît. Donc c'est l'effort à changer. C'est vrai que dans mon acapé, Songi Songi na Songi en son église comme tout le jour. Vraiment, il banzambe simba mitema. To bon on a solo. To bon on a vraiment ya solo. To tika makamwana to ke na makamusu c'est ça sérieux. Et pourquoi apporter les changement. C'est tout ce que je peux. Yebisa na no bandeko na biso bazolanda yo à partir ya Scandinavie, à partir États-Unis, France et Belgique et Canada, partout dans le monde entier, même na Congo. Neti ale mayala na kuna na États-Unis na moni les oso le pasteur Guy Matelo po bazolanda yo na minute oyo. Combien de fois déjà bando ya na mboko batonga? Ah papa, il y a même pas à rappeler. Donc neti kana lekani boy. Hein, ndena bimaki na ndango na yaki boy. Donc je sais même pas compter, c'est tellement et dans ma kamusu na yoka yanga mais na ondi mate kezanga. Donc ba beti solo ngali na kota na métro papa Louange na bete l'exemple. Ba beta li solo ya Mireille Mukeba. Pendant que moi-même Mireille yo moko zawana. Je suis là. Ba beta kezayo. Yebite zanga. Donc mutu mususu ba précédent déjà na ma solo, alors c'est la sko mutu pona a relier li solo na mutu. Donc net ngo za boye. Ba misusu baza musala musu na signaler bino. Donc arananda on a Facebook a biso ebi Mireille Mukeba moko boyo lebi na ebi ete sana action ya Facebook a fongoli photo nanga. Atalaki photo nanga na coiffure oyo. Tant que na métro na changer coiffure a yeba te wana Mireille abosani abani oyebi kutu fille moko boye ayiba $11,000 na kinta ya nango a. Comment les nani fiango oh Mireille Mukeba. Tu m'appelles à check commentaire c'est ya solo ti to comme na station na biso. Na ese maman, songi nza mabe ngai nde Mireille Mukeba. Oh c'est pas toi ngabi non c'est moi. Mais na yiba na $11,000, t'es même pas $100 na tika na yiba ngote. Je suis tellement désolé. Luka musa au sala Mireille wana balakisa ki yo. Tu vois un peu. Donc ça fait tellement mal que mutu azade ana bagage à masolo ba betela ye azo c'est la siko amona louange pour relier l'isola louange na louange l'isola papa honoré na papa honoré l'isola Mireille na Mireille pour déjà azwa a récolter déjà. Pour mon niveau songi et comme na niveau ya mabe et puis jalousie eza ebandeli ya kindoki na landa prédication wana balobi que jalousie eza ebandeli ya kindoki ebandaka nde ni jalousie balobi jalousie eza ebandeli ya kindoki Claude Bokuda na Australie bopesa toli à suivre jalousie eza ebandeli ya kindoki pona ngana sala papa Louange mabe il faut na bana na kotonga ye après boti jalousie pota na kotonga yo réagir te na tongi lisusu o réagir te na komo yo passe olati la mana bien boye eza nango na kombo nango ngana yo kisu passe ni papa Louange a telemi na ina ba Givenchy vraiment jalousie mokoto na ya mystique jalousie batu balingi bayeba nazwaka salaire à combien na Congo ya sika batu balingi bayeba na salaki ndenge nini pona la première dame comme en France mama tete bulula mama na chèque mwana wa mbeba rose mwana aloba 1 + 1 = 2 na âge à 6 mois balingi bayeba libu mwe vimbi pona nini ayeza okonda yangeza kovimba na salaka nini secret na ngeza nini na liaka nini na lalaka wapi kokamwa na ndeko sakana te Congo ya sika mema bango likolodi to kofina bino contre mire maman continue. Voilà donc jalousie wana ndeko bota o bando kaniselanga o méditer mabe or que bible bi ko méditer le muninga na o mabete. Vraiment je n'ai pas le temps ya ovanda pona beta masolo batu vraiment je n'ai pas le temps et j'ai fait un effort à ce que ceux qui li solo mute bandi soto tche des commentaires qu'on en finisse c'est fini dans l'équinzela c'est tout vraiment éviter songi parce que mon jalousie eza ebandela kindoki donc so ningo za ndokité tira songi po mon jalousie eza ebandela kindoki donc c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup parce que papi immortel a parti à state à Landio maman Mireille kitoko trop pesa pembote directeur nanga Maurice Mokulu le premier mon côté na kata Scandinavie pour kangi masolo minute oyo moi bisous et ça là moi bien à suivre les sous na lela bino grave po bebi koloba baebi koloba bana basi wo monyoyo na bana mibalo bozo mona baebi koloba grave likambo ya vie sociale à Moscou wa songi Jean-Pierre Kasenda mwepu mukulu na kata Saint-Peter bobenga bopesa conseil poto baye songi na kati ya Moscou jibe kumaluta na Dallas bobenga bopesa toli songi grave na bena moi na longana moi les net nano
po to mona na misu to lembi bino to kotanga ba kombo na bino po to yebi bino déjà même ngape botonga nga grave na yebi na ngai malgré na mona na kana ngati na ba milliers mais bozo tonga nga kaka hein siko to yeba te bozo tonga nga po na nini to bozo tonga bandeko po na nini hein babi to ko nyata bino nyima nkoko na ndenga mukete po bolekisi et comme sikoyo ke otongi mutu ba porter au plainte to na pototi ndaba méchant to linete to kweya po méchant mabe na ndenga osakana te otongi mutu ba porter au plainte ba kangiyo mais c'est infraction o témoigner makambo yebite ko tonga mutu na okuta yebite eza bientôt de quoi moi sur olandinga ozolandanga minute oyo oyebi yango. Ce n'est pas pour rien au coin na vidéo au pour nous landa yango yonde ko mobali oyebi yango zolanda ko zapenga te ko zapenga ite ko kokata te landa émission otina suka nzamba lingaki o fina yes pona oyo landanga na peso toli to lembi même nzamba o sepela te okotonga muninga pona nini pona ozwa nini pona o détruire nini bando banda kotonga ozwa nini Maurice Premier pesa toli on les a qui émission na bino ya lelo les amis de louange na katia site oyo mon côté na monde entier baloba na bango basala ba publicité na bango mais bazate ba consciemment ba ke bazate site ezaka moko Congo ya sika abondi mapeko bondi mapete bondi mape baninga Congo ya sika.com et kangi masolo traka na ba journaliste lokola biso ba oyo Empereur Louange Bouloula hein grave lokola gravité babi est grave citadelle nungu ayebi makambo nazo solola vienanga aizonoé de Moscou ayebi makambo nazo solola babi ya Jackie ayebi masolo oyo molopé ayebi masolo tozo solola grave lokola gravité Léopard Kachama yo yebi ozolandanga oyebi mais bopesa baleki conseil bopesa bayaya ba conseil trop c'est trop au moment mutati yoji amba motolingi oyo bakaka asoma kyango combien mutati Galiano na ye olingi oyo ba asoma kyango combien pona nini ye alati yango yote songi babi Maurice Mokulu Maurice autrement dit Maurice Premier finelanga bango contre Mirdi poto lembi déjà Congo ya sika amema bino likolodi ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça ah grand prêtre Gauthier Ngotima na leli absence na yo awa et côté si songi absence na yo côté si songi na kati ya mboka oyo hein mama Emily mama ya Likelemba Emily Kinkela Nzinga na kati ya ba Panama absence na bino ememi songi fallait bozala penza bino boye baka koloba bo pesa tolin na bandeko bazali awadi babi marque kuyimba na kati ya ba Lion toleli grave Oya bino Louange Bouloula empereur le huissier du peuple le défenseur du peuple quoi tokokanga muno côté la bouche autorisée jusqu'à la mort tant qu'il y aura des problèmes vous me verrez na koleka na koloba toujours toko beta sete to yeli bino fimbu ni mankoko na ndinga kosakana te boko matali kolodi à suivre au prochain numéro tozana bino les sous quoi tout ressort qu'est-ce que dossier politique 3e numéro tozo c'est la bino quoi à suivre tous les cas. Congo est impact avec idéologie et ndimami mokili mobimba et landami mokili mobimba ti bolanda émission na bino les amis de louange na kati ya Congo ya sika à suivre quoi.